Martin Fayulu mbala oyo eza Fayulu mbala oyo Fayulu muto eza Fayulu eza nzambe kaka sali boye tozala 12 mois makambo l'élection ntango Jésus abotami depuis le 25 okola Noël vraiment papa bokokamwa likambo te président na biso numéro 4 oyo abotami na Noël oyo si bokonzi na Noël eske bokonzi yango na nzambe esilaka bokonzi yango na nzambe abengala mai Joananga eza prophétie oyo eza prophétie jamais vu na monde bayamba motu na oyo banda Congo esalama président moko eza développement eza progression motu na ville doit progresser jamais tokokota na oyo eza prophétie nzambe azali kiti kita bakonza kali katena kiti ne baluka katena kade wala kita bakonza so tokobongisa mboka kate baluka kita bakonza kate kiti 1 plus 3 4 1 plus 3 4 1 plus 3 4 1 plus 3 4
désolé de constater que le gouvernement de la République n'arrive pas à respecter les lois de la République. Un gouverneur de la ville qui prend la décision au-dessus de la Constitution. Nous sommes désolés de constater ce cas, mais il est vrai que vous voyez comment le peuple est excité. Le peuple là qui a le goût du changement, qui veut de l'alternance politique, comment il agit. Et voilà l'adhésion populaire de la Mouka, voilà l'adhésion de notre peuple à la vision du soldat du peuple. Mais nous allons tenir bon, nous ne provoquons personne. Dimanche, nous irons aux urnes pour élire le numéro 4, soldat du peuple, Martin Fayulu. Merci. Bon, soki eza yango ekozala mawa mingi tozalaki na colonel moko awa alobi bapesi ye mitindo ayebisa biso ke baanule campagne biso toyebisi ye toyoki me yaka na document écrit soki document wana ekomeli biso awa ekozala preuve ke élection eza te parce que campagne ezosila vendredi à minuit soki lelo balobi ke campagne esili c'est que élection eza te tozozela tomona mokanda ya kimbuta bongo tokoyeba koréagir comme il se doit wana mpe kozala preuve ke mboka esi ekoti na dictature eza démocratie te toyoki lokola yo me tozozela mokanda epesa biso confirmation ya makambo wana merci grand frère nanga oshi koloba mokanda eza te bato baza deja bango oyo bamateriele ya tomonte sikoyo oyebisa ngai tokokata pourkui makambo wana esalami tro présence oyo tozoyamba ye azolaka mpo tokamba ye na biso soki bakotia yango mpo na bajour ezoya sava me mpo na lelo dépense je esalami donc présence oya advient que pourra merci mais nazo rappele na balecteur na ngai ya monga fula bobosana te numéro 41 kanya na bino ezala bovote massivement mpo nga na bima merci. Papa bapekisa biso koyamba Martin Fayulu candidat na biso tomoni yango ekobima lokola provocation mais toza déjà awa réunis. Je ne pense pas que akoki kozwa une décision kokene en contre la population, la volonté de la population. Toza na pleine période ya campagne électorale. Tomoni eloko moko te koki koempêcher toyamba candidat na biso tozelaki ye abandi tourner na province. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Donc, à Monique, il faut comme à Kinshasa, et bon, le pape qui s'abisso, Toza contre contre cette décision, contre Maloba na Bangoana. Sinon, il y a la moi provocation Mokoboé. Parce qu'apparemment, on vise la Mouka. On vise les candidats de l'opposition, alors on est vraiment contre cette décision-là. Et puis on dit que pour aujourd'hui, bah, ils vont vraiment nous excuser, mais ça ne passera pas. Merci. C'est quel c'est quoi? Makambo babandiango depuis kala. Depuis azaki na est aleki Lubumbashi kaba manevre esalema mpo na Kinshasa nde bakokate baboyi na stade 20 mai mais tozosala yango awa na place Sainte-Thérèse tozela Martin population mobimba eza base te mais eza population ya RDC ya Kinshasa nde tozela ye lelo tokosala yango na tranquillité nyonso tu ndenge mibeko ya mboka esengeli mpona yo papa awa toye kokuti bino ozozela kaka me marke bapolisier biso bajeune ya lamuka d'abord ya nouvelle classe politique oyo tolingi classe politique asika eya tolobi ke nyonso bakosalela banevre moko oyo biso peuple tokondima te biso bajeune nyonso peuple congolais bolamuka ata bapati biso tozali awa le pays appartient au peuple congolais et surtout biso bajeune tolamuka nouvelle classe politique esengi bino bajeune bolamuka mpona oyo nyonso ezoleka na mboka fo échanger parce que fo tozonga na pays de droit mboka eza ya biso koma bakopanza biso bango baosala ya bango biso tosala te nyonso basali oyo basali na est oyo nyonso basali wa biso bajeune ya nouvelle classe politique tolobi non dimanche élection ezali jeune nyonso a voté Martin Fayulu en tant que président oyo akochanger mboka oyo parce que tolingi changement na mboka oyo mpe tozobenga bajeune bati kokorompre bino na ba 3000 ba 2000 francs boti koteka venir à Congo congolais azosouffrir bokende na Beni
tobengi bino le 23 président de la République Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Bon, on est Robang Sabisoté. Vous êtes na bango. La première fois, hein, ndenge na bango. Tokia Lubumbashi baboy tokita. À la fin, to suka yuap. Ndenge na bango. Mais biso to lembate. Yate comme bango ba yeba bike. Do salate, do sala mamna bisoté, biso peut to bloquer, do salate. Oza chamu na bela Martin Fayoulou. Biso to zawana, to za tina suka. Meeting na biso ezaki journal lelo to sala ngoto silisi. Parce que eza pas la mutu nyonso. Bango bazo sala ya bango mutakangi bango te. Donc comme bango ba l'armée, ba la police, ba la sécurité, c'est pourquoi bango ba empêcher baninga mususu ba s'exprimer te. Non, c'est injuste. Biloko ba ti valeur to zo boya yango wana. Donc biso to za c'est la président, tia comme un meeting ezali. Donc c'est un peu ça, merci beaucoup. On a yo papa ko to lo banini. Papa ngai na koloba boyeke Lamuka a réussi mission na ye o asalaki pour la machine à voter parce que Seni asili kolongola mission o asalaki que machine wana ekoke na électronique yango le Fayoulou abundi bituma oyo tina suka Seni alongoli makambo ya machine électronique asali Seni alobi boye machine wana ezaka ka imprimante pamba Seni alobi ndekwana Fayoulou a réussi mission na ye yango wana soto sili kofina buto wana ya président wana soka ya bibi biso tokofanda wana yango bakokonte kaka babiloko wana bafishe wana sima na moto tiki Fayoulou a changé wana moko oyo mpona machine à voter yo Kisekedi Tshilombo yo ozoloba balandi yo ndimaki liboso tokende machine à voter avec électronique wana kokosa babikoma te bobi Fayoulou nde moto asali ke balongola machine wana tokende na bafishe électronique naza na mingi ya koloba te toza awa na stade municipal ya Njili tozozela président Fayoulou aya alors naza koloba boye likambo ya Lamuka na président Fayoulou eza likambo ya Nzambe. Lamuka na Fayoulou ekomi phénomène c'est-à-dire soki oche moto ya koni milinga ebimi mekana lokokanga milinga wana okokanga te nyonso ezosalema mpona kobloke président Fayoulou na Lamuka ekosimba te bakomi na suka botika Congo bokomi na suka tango zifweni pesa munu passage Congolais toboyi élection te toboyi machine à voler FCC lakisi Fayoulou candidat commun donc eloko te biso on wana le 23 balinga te tokotia makambo na urne nde afata kokonte yende sauveur bala Congo FCC Fayoulou candidat commun balinga te le 23 tokokende élection na machine à voler tolongoli yango tozala posa nde tovote élection convenable Fayoulou nde mokonzi ya 2019. Laissez la parole. Ngalaza artiste musicien Vianda Viandox disque Zaliawa ya Martin Fayoulou numéro 4 na tamboli mingi na beti musique bandaka la melelo na yembela Martin Fayoulou na se retrouver te melelo na ko se retrouver numéro 4 na yembeli champion Mbemba na yembeli Adolphe Muzitu na yembeli Moïse Katumbi na yembeli Muzito disque Zaliawa na zala nzembo awa yango na lobi na ngongolo bon